Bon. Bonjour Bami Nanga. Bonjour Bana Suisse. Bonjour Bissika Nyos Toubouzoami. Na habité ce qui déjà c'est bon. Voilà, na moni que c'est bon. Bonjour Bissika Nyos Toubouzoami. Bon, naza na boulot. Naza na boulot, na eka koloba likambo moko. Na eka koloba likambo moko parce que balobi okoki kokanga matoi te place oyebi ke place oyo oyebi ke masonge etondani wana lokuta etondani wana to kokanga matoi te. Po soki tokangi matoi donc c'est que donc tozali ko contribuer na kati ya masonge wana. Alors bonjour ba congolais nyonso to bisika bozwami na ekolobela na likambo ya jeune frère na biso otozarane awa na Suisse na kombo ya Era Ramses. Na kombo ya Era Ramses na moni petite sœur na ngai Rosette auti ko sala live moko vraiment na remercier mingi. Normalement na mokili photo za bongo. Na mokili te to za la na mokili soko za na problème na mutu ozeli tango bokozwana na problème to tango mutu wana za na problème après yoye oye ko bakisa. Na mokili to za la bongo te. Na mokili to yebaka ko garder ba bon moment oyo ozalaki na mutu. Oyo vandaki na mutu tango komi na point wana ata mutu wana ekomeli ba problème ata mutu wana komi na ba problème yo raisonner na nukaka kanisa ba bon moment oyo bozalaki na mutu wana eke kolinga kozongisa mabe likolo ya mabete. Donc yango wana nga na ye na ekaka ko bakisa mukie na oyo petite sœur na ngai Rosette awuti koloba sur na pona via Era Ramses. Alors Era Ramses biso to vandaka na ye awa na Suisse. To vandaka na Era Ramses awa na Suisse. To yebi Era bien. Donc tout ce qui se raconte na kombo ya Era Ramses ya lokute zali ebele. Alors na ekaka ko répondre na ekaka ko lobela mwana mobile o soki kombo na soki Ervin na yebi pe kombo ngote soki Alvin soki Alvin beaucoup d'anaka na Era na Kisasa mais tu connais pas Era oyebi via Era te oyebi situation ya Era o ya vanda na awa na Suisse te siko biso bato Suisse to lingi to répondre yo parce que na zelaki na muto okutu oyo bazalaki na Era vraiment boye oya yebi penza makambo Era bien bazalaki comme vraiment yaya na leki Rosette choco frappante otozakane awa na Suisse malgré bazwana ba problème na bango et tout eza famille ba ko bongisa na bango un jour na zelaki na petite sœur wana aloba ndenge alobi et toucher ngai pe yangwana na eko répondre na eko ka koloba na communauté congolaise que nyoso tout o bo raconter survie ya Era boyebi Era te boyebi Era te biso bato to vani na Era awa na Suisse to yebi Era ndenge nini ya vivaka ndenge nini azalaka vina ezalaka ndenge nini Era po aya na problème na yo soki likambo moko eza na kati te Era oyate ata ba guerre oyo Era zwa awa na ba mama oyo ya Suisse awa na ba tantine mususu ya Suisse awa soki otali penza bien Era za fautif ata na place moko te sauf kaka ke Era kotela nde mutu Era à côté la mutu, à côté la soi-disant sœur naye, comme on a une Colette. Era à côté la Colette Nzinga. Lelo Era comme on a un problème awa na Suisse. Pourquoi? Parce que Era à côté la Colette Nzinga. Lelo ba tebele ba yebiango. Mais mutu moka lo bakazalité. Mais lelo Era ba problème o Era zo awa na Suisse. Ba mama wana lelo ba comment comporter Era plainte tongo midi pourquoi. Eza problème ya Era ta. Era nde balbako Era finga ba mama non Era finga ba mama te Era yaka na problème oyo ka monike problème ya Era problème o Era akufaka eza pona zo défendre nde batu Era po zo défendre batu a défendre batu ngwana azo kotaka na ba problème so kazaki ne jeune moko abetaka ne kara na ba vie ya batu. Au revoir. Merci. Ce qui est razaki jeune moko abeta kakara azana hypocrisie ndenge bato a Suisse ndenge bazaka na hypocrisie tant mso alingaka vanda ne kimia po biso to vandi awa na Suisse to yebi ndenge nini
comportement bato awa na Suisse ezalaka. Toyebi ndenge nini bato Suisse bato na hypocrisie. Bato Suisse oromona zo sekisa yo mena motema na ye kufa lelo lobi musika. Siko tout d'un coup toye komona jeune moko boye era Ramsès aye awa na Suisse. Era Ramsès ali komona mutaza na problème te. So oza na problème eke ayebi ke vérité c'est pas na que oza na problème te era okote la yo. Problème au era d'abord au bino boye bakate bokoma ko condamner era tous les jours tongo midi pourquoi problème ya era awa na Suisse era po akote la mutu era kote la Colette Nzinga à côté la Colette Nzinga pour na ba soirée na bango ya ba maman Mbiliabel alors ba maman combattante au bazalaka wa na Suisse ba telemeli Colette Nzinga ba telemeli Colette Nzinga alors era lokola ye musala na ye kokote la kabatu nde era ya ko joa problème awa na Suisse lelo ba maman o ya Suisse ba koma ko lobake era finga biso era non lelo photo lo ba vérité place ni makambo banda na bato Suisse na bato Suisse ma place ni ba problème banda ba maman o ya ba combattante o ya Suisse parce que era à côté la Colette Nzinga et il est comme ça pourquoi Colette Nzinga vanda kanya au lieu aya ko défendre mutu à côté là ye lelo mona mobali wana zo ba problème a comment na ba problème na justice parce que ba maman combattante wana ba porta era plainte et puis ba preuve ezali mona mwasi oyo jeune ndeko na biso Rosette Choco Frappante oya wuti koloba Choco Frappante ayebi vérité que era za fautif te na ba makambo nyonso tout pourquoi parce que era côté laka ba combattante na biso awa ya Lausanne pardon à côté laka Colette Nzinga normalement Colette Nzinga faut a défendre ka era partout alandaka atana ba tribunal tanga kenda ko samba alandaka e atika ete parce que problème o era zo na Suisse awa eza pour côté la Colette Nzinga pour na ba soirée ya maman Mbiliabel parce que ba combattante oyo ya Suisse ba boyaka ke maman Mbiliabel abeta awa na Suisse ba boycotaka soirée journée ya Colette Nzinga ba boycotaka ngo ba boycoter nzambe fala la kate loko nini pandémie payé ko ya allez ba soirée nyos tout et comme fi suspendi yango wana guerre ya era awa na Suisse soki boye bakate boye balelo guerre awa na Suisse era afinga ba mama wana Suisse te problème ya era nde à côté la kabatu soka mono za na problème et ka ebike vérité zale pa na era ko ya ko soutenir yo yango era à côté la kabatu donc na éclaircir bino que na moni Denis Lesi na ebite soko za pasteur ya solo soko za pasteur a lokutai bo Denis Lesi avant yo banda ko ya ko loba makambo ya era banda na ko nettoyer elongi na yo Denis Lesi to lingi o nettoyer nano elongi na yo sokola na et puis Denis Lesi foyo ka soni tango ozo sala ba ozo ko swana ka tout le temps na ba internet yango ki pasteur na bino ngwezali ya nini yango Mobutu azaki na raison ke ba kanga ba église nyonso tout Mobutu azaki na raison bato ba détruire Congo wana eza bino ba pasteur lokola ba pasteur Denis Lesi côté ya ka batu tongo midi poko lebo tika ba jeune batu ba luka misala olebo tika bana batu ba luka misala bino bovanda tongo midi poko kokanga bandoki kaka bino lelo bana ebele ba fazer batondani na Congo wana ezali bino ba Denis Lesi oyo bino ba Denis Lesi boza batu moko il faut ba lapider bino Denis Lesi yo za mutu il faut penda Denis Lesi yo il faut ba lapider yo oza pasteur ndenge ni pasteur mombozo semer trouble partout et d'abord eloko na no sala kana ndeko na Mike Kalambai aza frère na yo Mike Kalambai ataba kabona mwasi na ye Peniel mais yo jamais koko kota na vie ya Peniel ndenge okubi kota na vie ya Peniel okamata mwasi na yo soki mama nani obomba ye siko makamba baninga nde ozobimisa liboso Denis Lesi yo ndenge ozali wana ozali exemple te na kati ya communauté lelo okangami na vie ya era yo yebi vie ya era te era ndenge ezali wana aza responsable awa na Suisse biso to yebi ye aza on marié ndenge balobaka ko babengana na ndako c'est faux et eloko encore est choqué ngai na monde na kamwa ki era voyager
mais azwa qui vole na lobby na 22h45 mais na 14h pour ko zwa billet na era azali nanu na école de danse akeko tika mwana na école de danse. Pour vous dire que era azapeno babengaka papa poule papa ya bana. Mais problème ya era ezali que ceux qui amoni mutu moko azana problème to bêtise et puis ba mama wana era clashaka. Faut boter la paix ba vie ya ba mama wana. C'est si tam ba mama wana pe ba finga kae ya wana yepe ayaka po balobaka mutu yo longoli bilamba oyoki sonité mais mutu pa kwa kotala ko yoka sonité. C'est ça le problème de era. Yo tango longoli o tikali bolumbu liboso era po tala ko yoko sonité. Bino boyaka kaka era finga kabatu, era clasha kabatu. Mais tango bino bobandaka boyebaka te. Makambe bele bozolo ba survie ya era boyebi era te, era vandaka wana Suisse. So bolingi na ko filmele bino tina ndako ya era. Mwasi na ye asalaka musala moko ya bien ndenge Rosetta uti koloba. Mwasi naza na salaire koleka basi ebele awa na Suisse. Mwasi ya era kaka era wana oyo bino bomonaka. Mais sauf que aza jeune moko azoko bunda na ye, peut-être aza na ba ambition na ye, peut-être aza na ba makambu na ye oyo azolinga à réaliser. C'est ça le problème. Alors jeune oso ki Alvin tika parce que ozolo ba lo kuta survie ya era, oyebi era te. Et puis Denis lesi tika ba biloko ozolo ba parce que ozolo ba lo kuta survie ya era, boyebi era te. Botu na biso batu tovandaka na awa na Suisse tokoyebisa bino. Voilà. Awa na Suisse era azwa problème parce qu'a défenda mutu. A défenda Colette Nzinga. Pona ba makambu ya ba maman Mbiliabel ba soira maman Mbiliabel. Ba combattante o bazalaka awa na Suisse. Ba maman combattante. Bango mutu batelemelaka Colette après era sepelite era keko défendre Colette nde era zo problème soki era défendaka Colette te nde era za na problème awa na Suisse te problème ya era yango wana et puis era soko pekise pe likamba yo kakate deuxième problème ya era yango wana ba défaut nga na monaka era nango era kotelaka batu na likambo ayebi mutu na makolota ya koteli yo abandi ko défendre au premier défaut ya era deuxième défaut ya era ayo kakate Babilo komi bale ya era yango wana. Soko pekise era tika et surtout soka za na raison na ye ayo kakate. Donc babilo komi bale onga mais era c'est vraiment un gars a oya za na respect na ba mama, oya respectera ba mama, soki yo respecter ye. Soki yo yete ke oye ko luke problème, oye ko manquer, oye ko sani era okomona yete. C'est vraiment quelqu'un au azana motema o kaka motema ya munene, motema ya bolingo et puis era on a mona bato balinga bana na bango era donc babengaka papa poule era o babengaka papa poule eza ba era wana. Imaginez-vous era zo voyager lobby na 22h45 era zaki na vol na ye mais na 15h azoki nokotika mwana na ye na école de danse. Donc boye bomona kaka na télévision de bo na ba internet de bomona ke mais vie na ye kati boye bien moté. Alors Denis laisse avant o banda kwa ko ba vie ya era kende nan ko nettoyer po na yo bongisa na melongi na yo après oye ko lobela makambu ya era. El Alvin tika masonge bo finga na nde bozo finga na mais tika parce que ozo ko kosa biloko ozo ko bimisa survie ya era oyebi era te. Oyebi era te trop c'est trop maintenant biso bato to vanda na era awa na Suisse to bana ko défendre ye parce que bozo kanisa keneti era zangi bato na Suisse lokola biso bato a Suisse to tozo lingolo bate bozo kanisa keneti era azangi bato non era zangi bato te soki totali vraiment bien na réalité biloko nyonso tout era azamu taliboma te era azamu taliboma te Denis les na bana tu oyo za na bango na ndimi te ko ata mwana no moko azana bagage lokola ya era na ndimi yango te parce que soko tali même ba analyse ya era donc on sentit que non mwana oyo même atatanga bandai kotanga azaki mwana moko mayeni mais sauf que era problème ne aza têtu alingaka te muto ya ko matela ye alingaka te muto mvuka ye alingaka te muto a donc a intimider problème ya era yango wana alingaka te muta intimider ye alingaka te muta manquer respect alingaka te muta donc problème na ye yango wana soko luki era na chemin na ye na chemin na yo okomona ye akoya
Mais ce n'est pas que mutumoko ke avani kaka boembala moko abandi ko finga batu avani kaka boembala moko abandi ko clasher ba mama ndenge bo bimisa abo latisa chapeau ke era makaka ba mama era makaka ba mama. Mais si vous bota la pe vie ba mama wana bota la vie ba mama oh era makaka bota la bango bota la vie ba vivo ya ba mama oh era makaka. To benga bango baya awa na réseaux baya na réseaux sociaux totala ba vie na bango totala ba vie na je pose s'il vous plaît ngana je pose ya ngwana nde na lina so na bino totala ba vie oyo ya ba mama oyo era mankaka. Mais non boza pe na bana na bino pe nani boza pe na bana comme tout comme pe era ndenga za pe na mama na ye. Mama era ya kwa kofinga mutu moko na internet te mais bino ba mama oyo ba mama youtubeuse ba biso nyoso tu ba oyo ngakutu pardon ngakutu na milongola na ngana ba mama youtubeuse parce que botala musala munene o ngana za nango est-ce na za na temps. Mais là trop c'est trop to eko défendre oya biso mwana oya zalaka awa na Suisse trop c'est trop boyebi via RAT era ndenge zalwa na zo luka ndenge ba jeune nyos tu ba lukaka ali ko vanda te azo luka mais so azali na Suisse sala kana ba intérim sala ba intérim comme mutu nyoso tu voilà. Et puis moi si ya era salaire moi si ya era na ndimite ke ba mama nyoso tu oyo botanga komba era na ndenga mabe na ndimite ke salaire moi si ya era ata moko na bino azana ngona ndimite Nandimité vraiment nandimité. En plus, le salaire na biso à Suisse nandimité vraiment nandimité na ba mama nyoso tu na ba mama nyoso tu oyo bovanda kaka kongwa era nandimité ata moko azana salaire ya mwasi ya era nandimité ni salaire ya era ta salaire ba intérim na ye nandimité voilà oyo ezalaki ngai na ye ko quand même ko lobela bino mwa muke po era mwa na biso moi na biso tokotika ete boyaka tuta era à part makambu ya Congo na makambu ko défendre ba pasteur nenga zo défendaka wana era nanu ayate ke azovanda oui azana be mission na ye o asala kake azo ko lobela sir basi azo pesa ba conseil même ngai oyo eza ba biloko ebele o era lobaka omoni pe toucher ngai motanga lobaka ba femme seule avec wifi mona tana bi mais era peta mususu pe nga pe serne na pe femme seule oui mais tant mususu na ba matea na lobaka no mona po ozumwa mayele muke po aza mobile tant azo ba yo mo santo bi te place au penon dire et toucher ngai ozupe moi mayele eza ka bon baba mwana muka beta ka mbunda ba kolope ba binaka. Mais botika tout le temps era surtout à la Suisse era ça na problème na mutu à la Suisse era finga mutu à la Suisse a défendant des Colette Ndinga na soirée pour na likola maman Biliabel ba combattante ya Suisse ba liga kite maman Biliabel ya ko beta awa alors loko la soirée wana mutasali saka ngo Colette ba boycota soirée ya Colette ba boykotango batindela biso ba message na ba téléphone ke muta ke le soir Colette te boyena boye batindela biso ba message biso tout zaki na ba message parce que Suisse ezamboka moko ezamukie mais Suisse ezana hypocrisie moko nanu tomona te na mukili na mona hypocrisie ya Suisse te bato bazaka na Suisse na mona hypocrisie ya boyete Suisse ezamboka mukie tellement to yebani biso nyoso tout mais hypocrisie o ezana kati ya Suisse oyo. Donc, ozomona kozozwa ba combat oyoke okanaki te me bazobundisa yo era pendenge ezali wana akwera mboka moko bo akuta mboka ya ba hypocrite ale yesko tellement za esprit moko akofungwama ale ba kombe komo landai. Alors maintenant vous arrêtez parce que awa na Suisse era donc azali mona moko o azali chouchouté partout o azali balinga ke partout même ngakut na ndaku nazala te era soka ye afongola ka frigo azui bière na ya meli azui biloko ko li a chauffer allié akei donc aza jeune moko petit frère moko tolingaka mingi awa na Suisse mais sauf problème a era kotumbola ete ko luka ete na chemin na yo ko finga ete ko intimider ete po akoya il est comme ça ezandenge na ye to ko changer yango te siko soki mutazo sala azosala ba live na ye azopesa ba conseil na bana basi et puis biloko ebele era lobaka eza solo
biloko ebele era lobakata pona biso bana basi eza solo pona milongola te eza solo nga biloko ebele era loba ete yangai bien kaza petit frère nanga ete yanga alors vous arrêtez na kisasa tokomi na ba guerre moko ezanga zanga tina bata kisasa biso bato to za koto ba guerre moko ezanga zanga tina Alvin soki Alvin muta Moïse Mbiye biloko to lobi sur era c'est faux et archi faux ya lokuta parce que tu ne connais pas era tu connais pas la vie de era oyebi era te c'est archi faux era za na mwana na ye maintenant na mona mutalinga mwana na ye kolekeloko nyosu na mokilité et puis ça très bien na mwasi na ye. Moi, c'est d'abord un. Moi, ça era d'abord un à mon anarate. Azape, ozo sentir que bano bakoli awa, mais bano bakoli a peno baza intégré. Et ça, que le là, ba maman ou ba yana poto awa, intégration zalité. Tongo midi pour qu'on fingera batwa na bat internet. Tongo midi pour qu'on fingera bat na internet. Au retour na bango vi na bango ezoye banate na mutu na makolo ezoye banate. Mais quand ma casse sur batie télévision, ceux qui internet boy, bako banda ko finga tongo midi pourquoi? Les mamans, ba maman, bozo sanga biloko ko sala tonini. Oh papa wemba yemba dernier coup de sifflet oh ngana zelaka. Ba 50 ans yango. Lobi 60 ans. Yo kati 60 ans ba bandota na biso kaka boye. 60 ans bino ba maman o internet. 60 ans so ou bien 55 ba bandota na biso ndenge ngana tie caméra na ngape boye. Batu ba vandi ba ko talanga. Bata na bango bano bazo bwa kama nangambu te baka ka kotala biso boyoka soni soki bosala te wana poto boluka te loko moko amuke bosala ba mama oyo bovandeli bakombo kaka tongo midi poka bozomona ngo neti ekomi biloko akolia internet ekomi biloko akolia tongo midi poka kaka boya ba clash papa wemba yemba dernier coup de sifflet oh ngana zelaka soki na yebaka mama mbele kutu na botama na ngai te ngai o na miyebeli tala yango botala yango na tikeli bino botala yango wana voilà na vandi na yebike naza na moi entreprise nanga lobi bana nanga bakoya awa babanda bango kosala na entreprise ya mama na bango. Voilà. Et yango nde tozoko luka na kata communauté. To boyi tongo midi pokwa boyaka. Ya mama na yo, ya papa na yo, ya koko na yo to boyi na kata communauté. Ba mama bozala ba exemplaire. Ba mama bozala ba exemplaire. Omona mutu mususu oza kutu maladi. Mozo we na kaka téléphone kaka kobenga, kaka koloba. Ozo tala même pas état de santé na yo. Mais c'est quoi? Toto ko kende wapi? Toko kende wapi na Congo angu? Toko kende wapi? Muta sala ba bêtise munene yo pasteur na yebite pasteur o bobengi Denis lesi o nyokola batu o melisa batu bamba bamai Denis lesi o nyokola batu o melisa batu bamai tongo midi poka onjondo lelo njondo ngo ezaliwa lelo njondo komi ya pétage. Les longs ont comme il y a pétage. Ah non, trop c'est trop. Trop c'est trop. En tout cas, Congolais, toujours ils s'amaillent na biso na mutu. Toujours ils s'amaillent na biso na mutu. Botika. Vi oyo ya koyaka. O na yebi vi na ye. Oto ato yebi vi ya mutu. Toko yo bandina kokosa. Obandina kokosa. Era Ramsès, babiloko to asalaka, ba émission na ya salaka, soko landi penoza mutamaele, ko se sentir piqué mais tirer quand même quelque chose. Na o alobela makamba politique, na o alobela ba na biso na poto, na o alobela ka ba tonton, na o alobela ka nini, soki penza oza mutamaele, ozu moi parti ya maele na o mais botika ko combattre ye. Na uti koloba Denis lesi oyebi via era awa na Suisse azana problème te na ba mama ozo ba ki abimana ba mama mais otalaka era na soni otalaka era na soni po akene ko bimana ba mama wana otalaka era na soni otalaka era na soni voilà okana ngana loba yango wana botika malamu na moni batebele bazobenganga Congo to lingana, tozala toujours bomoko, tozala na bolingo, ndeko na yo, aza ndeko na nga.
Tant que congolais, c'est que c'est ton frère, c'est ta sœur. Donc, tous à la vraiment, et loko moko, Congo na biso e kende liboso. Tous à na bolingo. Tous à la teke ozo yapo oyebi mutuano oye obani ko raconter ba makamoko lokuta po o diaboliser. Maintenant biso ba mama ya Suisse to telemi po na era to lingite parce que bozo comme ko sele makambo. Bi mokili mo bimba bo kotel ma po na mutu moko te. C'est vrai à défendre Moïse Mbiye. Mais ce qui problème ezali que à défendre pe comme mususu eza pe problème te. Alors Alvin tu arrêtes parce que Ozolo Baba connaît, Ozolo Baba Kambalo Kuta survit à Era. Tu connais pas Era, tu connais pas sa femme, tu connais pas son enfant, Ozolo Baba qui a doit c'est faux, c'est archi faux. Hein? Boni masonge munene boy. Nyo se tourne bozoluka ni bozoluka bozoluka mbongo beni. Botanga te misale zalite. Soit des abinons de batu ya Nzambe. Na Moïse Mbiye azotika yo Alvin yako kosa babilo kwa boy. Moïse Mbiye, soi-disant Moïse Mbiye, aza mutu nzambe. Mais akoki jamais ko permettre babilo kabo. Yango wana Bible lobi na tango ya suka tokoye babilo na misala na bino. Bota la Denis Lesi, démon en personne, ndoki en personne, azo détruire, azo baby sa communauté, azo baby sa mboka o mobuta lobaki be église mususu foko kanga yango. Be église mususu fo kangama. Nazo ebate l'état mboka na biso ezali wa. Be église neti ya ba arche de Noah na foko kanga ngo. Hein? Faut qu'on kanga yango. Denis Lesi biloko azo sala na kati ya communauté, il faut qu'on kanga yango. Bien kata sa ba asa bela liboma na ebandaka. Mais boche bokamata Denis Lesi boche na telema. Akende telema, atika batu tranquille. Église ya Denis Lesi banda fongola yango, ala tsabiso ate école moko ya tonga. Hein? Ala tsabiso ate école moko ya tonga ou bien hôpital kaka moko. Oyo arche de Noé wana sala. Boni bo peuple congolais maene na biso ezali lisusu wapi. Ba makabo oyo Denis Lesi azwa, ba dimi ebele oyo Denis Lesi azwa, ata hôpital moko ala kisabiso oyo penda arche de Noé tonga. Olioyaka ko ambete ba tout le temps na kata ba réseaux sociaux. Hein? Pasteur de merde. Yangwana omoni na tango akala nzamba banaye ko boma bato abongo lyo mbala moko libanga ya mungwa mais yo Denis Lesi nzamba oli aboma yo abongo lo libanga ya mungwa nzamba zui kake abwake lyo pum Denis Lesi yo za na kake babwake la o kake pona tango akala nzamba bandaka ko boma mokili omona ozosala mabe babongo lo libanga ya mungwa na tango akala banda ko bongola bat babongolo libanga mungwa mais Denis Lesi na zo bate nzamba zo zela nini po abongolo ata li kokolo nzamba bongolo ata li kokolo Denis Lesi ozotungisa communauté ozotungisa ba congolais papa ozane loko moko te oyo yo ozokoya na ngoko ata li te ya moko batu ba yoka tozomona te kindoke moni yango ndenge Congo lokola tellement pe ba congolais ba komo sambela makasi yango moni misala ba pasteur Denis Lesi bino bo détruire ba tebele bo détruire ba jeune belé siko lokola espace eza lisusu te tala oye ko kota na kata réseaux sociaux okomi pasteur pétage pose okela ngo sonité sorcier Denis Lesi ndoki démon asana maseke na mutu Denis Lesi mwana ya nani ya ndoki Denis Lesi démon sorcier asana maseke na mukila Belzeboul de Denis Lesi tika biso tranquille bima o pena ndenge pena nani Jésus tanga bengana ko s'occuper bangulu tika biso bima kende Denis Lesi bima tika communauté congolaise bima kende ozana milimo mabe bima ndoki Denis Lesi ndoki misala ne komo monana omoni yango na nzamba bwake liyo kake Denis Lesi babwake liyo kake na bongisa na suki na ngana suki kute komo tele matango yoki démon Denis Lesi ndoki démon sorcier au BBC génération au BBC batu na église ba étudiant batu fallait kutu ba étudiant oyo babandaki koya ko samba en église na yo il a fallu ta ba lukata ba misala na bango te ba vandeli likola nzondo simba télévision lelo simba télévision ne kenda sorcier Denis Lesi ndoki démon les sorciers. Ok, merci beaucoup. On a zaki on a parce que trop c'est trop
na bino ba maman boya katako mindi poka bola kisa biso pe ba vie na bino nga na jui pose fona kata kutu na place à parking etikani bola kisa biso ba vie na bino totala pe na ba vie na bino soki ba vie na bino pe ezali exemplaire totala pe ba vie na bino ole boka ko sulaka biso tongo midi pokwa bokaka maka na kati ba cuisine na bino no mona musu azo sukula basani musu azo lamba soki fufu bokanga maka na kati ba cuisine na bino bola kisa biso ba vie na bino to mona pe nga yango exemple yango naza patron na kati ya bureau na nga mwana mwasi mwana mobali tango ozali awa na poto eke otangi osali formation na yo okoki kokoma pe mokonzi ya yo moko tokozala kaka te tozala kaka nsima mindele tozala kaka nsima mindele non okozala oza pe moto ya délire ozosala délire mais kende kosala formation sala formation na yo koma pe entrepreneur eza na bato mosusu ta mosusu osalaka olambaka oyebi kolamba comme traiteur professionnel mosusu ezali okangaka suki eza métier okangaka suki fongola salon de coiffure fongola entreprise na yo awa mondele apesi motu nyonso chance eno boyelaka biso tongo midi pokwa so boyebi makambo ya politiki te makambo politique yango pe ezo simba bino te ezo simba bino ata moke te so bolobi makambo politique te bokoti na ba vie privée ya bato pesa biso matière bandoki ba mama oya mikolo oya toza na bino âge moko na olobela bana ba jeune fille te parce que ba jeune fille ezata na bino bosala mwa délire na bino moke ce n'est que normal mais ba mama ya mikolo oya toza na bino âge moko boza bandoki botika ko distraire batu na kati ya réseaux sociaux mutu mususu ole akene osala ta courne ata ya auto école te avandeli kaka po yo osala live vous arrêtez maintenant botika et puis bo racontaka ba vie ya batu pe ya lokuta kaka bozaka pe na ba matière en côté ozo comprendre ti yo Denis ozata na matière moko te na vie ya era maintenant tu arrêtes ndoki les sorciers Denis Lesi ndoki ozana mukila na maseke. Voilà. Na vesa chuluzi mtayambaka yo bino notu ba ndoki na mélanger bino no surtout parce que comment peut ça va tout kanda. Bon, on a zaki na nga koloba yango wana. Er na nga musale koki na zongeli musala na kika ko défendre oya biso ndeko oya biso mwana na kati ya Suisse era Ramsès. Voilà, il mo kami benga ceux qui falcan, ceux qui s'occupent les maîtres, ceux qui s'occupent les professeurs, ceux les procureurs. Voilà. Toi qui ka ko défendre parce que trop c'est trop, biloko bolo ba survie à era eza lokuta. Ceux qui ngai na ebi ke era biloko bolo ba neza solo na défenda ka été. Voilà. Donc il era kufela kaka kwa ko défenda ka ba mai kalambai, ko défenda ka ba Moïse Mbiye, ko défenda ka ba nani, aka ko défenda ka. To éviter so nzamba tinde na mokili pour défendre kaka batu to yebi pété. Voilà, via era yango wana. So bolingo eba via era musane ko défendre ka batu. Akoka mai kalamba ya zu problème ye wana yembang. Aye ko sala ba analyse. Akoka Moïse Mbi azana problème ayembang, aye ko sala analyse. Akoka problème eza koto ayembang aye ko sala analyse. Awa na Suisse awa era kufa kaka likolo ya ko soutenir mwana mwasi o babengi Colette Nzinga a era soutenir ye parce que aza sœur na ye azoye comme grande sœur a soutenir ye parce que Colette Nzinga a salaka soirée na ende babara journée de la femme a salaka soirée na ye a bengi saka maman Mbilia Ben alors ba combattante ba maman combattante oyo ya Suisse ba telemela Colette Nzinga ceux qui nazo kosa Colette Nzinga ya ko démentir ba telemela Colette Nzinga ba boycota soirée ya Colette Nzinga ba tindela biso ba lettre na ba téléphone boyo zo vanda bo ba tindela biso nyoso tout oh Colette Nzinga aza mutu Moïse Mbiye Moïse Katumbi boye na boye Moïse Katumbi aza mutu Kabila boye na boye ba boycota soirée ya Colette Nzinga ba koma na ngoti na justice Colette Nzinga ebi makambo na oloba normalement tango bat baloba kake lelo mwana mobala batu era Ramsès azo ba problème na l'état era Ramsès azo ba problème na justice likola ko défendre mutu ozo mona mutu mususu era Ramsès biloko bela zo kufa nango wana eza ya ye moko te ke era Ramsès avandi boye azu problème era Ramsès akeko luka problème
Et Ramsès Babilo que belé ezo bomaye, c'est parce qu'ils ont intervenir sur ma vie à bateau. Ils ont côté la bateau. Au moins moi ça côté là awa na Suisse awa. Likola ba soirée à maman Bilabel. Lelo nani era Ramsès ye wana comme na problème na justice akende boye azonga boye abalusa boye. Pourquoi? Parce que à côté la mutu awa a défendre a psala ba analyse na ye comme quoi que mutu sa soirée na ye botika ye et tout so bolingi combat boke na Congo boke na Congo bokoki jamais ko combattre na bamboka batu non boke na Congo makam ezaka na tanga kalake Mobutu alobi mutacha makolo ate Félix Antoine Tshisekedi kutu oko bando finge lelo ti lobi kende Congo bokechu kende Congo kende na Mbandaka 2023 yango ezali koya kendo ko postulat ko mata député total olo ba français malamu te soki oza na intention ya bien ya ko bongisa mboka to voter yo même atangai soki oza na intention ya bien ya ko bongisa mboka bokechu ngana voter yo makamute ba olo ba kero to kangana aba ba refuge bani te botika ko kosela ki refuge to kangama koto poso to zongi na Congo ba okanga biso lokuta na bino Félix Antoine Tshisekedi aza président moko démocrate bako kanga bino te bozonga na Congo bokechu wa yambo bokechu mon frère nkana yaya nanga bokechu kana zonga Congo bamongo ba oyamba ona mwa muke ozwaka awa kende tonga te école po chaka munoko mingi pesa ba idée parce que ba biloko musolo baka ozaka no pe na mwa raison d'âme mais ya kofinga nde to boyi parce que ozasu na âge ya kofinga ka batu te bokechu wa yambo ozasu na âge ya kofinga ka te bokechu ozasu na temps ya kofinga ka te pesa biso ba idée o bino bozaka nango pomboke tambola ba idée ni bino bozana ngo pomboke kende liboso et non boya ka kofinga ka tongo midi po kwa tozana ngo besoin te na période à Félix Antoine Tshisekedi refuge ezana ngo lisusu te koya koboka nongunda te ko lo ba lukisa nga kuna Félix afongoli motema na mutu nyoso tu atozo kofinga soko zongi Congo ozana baba idée ya bien que anga bokechu na lingi Mbandaka bachela biso ata bolalima bakozongi c'est la bino bolalima na bino c'est tout alors tika botika babiloko wana bozo sala wana trop c'est trop tolingi na biso te trop c'est trop Congolais, il faut Congolais nous sous place à Zali, aye ba ke Congolais, nous sous toute place à Zali à Zande konaye. Faut toujours que ça bolingwana zaki tata bomo moko mama bomoko. Et notre de kanaka tout le temps na ba internet awa, to finga naka ba tata, to finga naka ba mama, to finga naka bana. Hein? Ce qui est grave encore, moi na mobali Alvin, ozolo ba ke era Ramsès adwataka mwana naye, mais oza ndoki, walo kuta na ebite na Moïse mbi yango soka zotika bino bwaka koloba babiloka lokuta boye sur la via mutu et ça normalité voilà okanga na ngana koloba yango wana donc merci na tiki na ngabino ona ngaka na loba yango wana ba Congolais to lingana ba Congolais il faut au moins tango ezaka tango kala soko bolobi sap ba Congolais toza wana basi kitoko ba Congolais baza wana baso baluka kambongo mibalo baluka kambongo ba Congolais baza wana ata so boke na Château Rouge na Matonge bokomona ba Congolais nde mutu bakangi Château Rouge ba Congolais nde bakangi Matonge mais lelo eza so bongo te Congolais olio timba lelo eza subongo te lelo ba West Africain ba ya bakanga Château Rouge bakanga lelo ba Congolais bakoma ko djembela soko moni atanganda ya Congolais c'est que mumbibu moko aza na se yeka ka bimise long OK c'est la honte o pena ba luba baloba c'est la honte parce que biso ne ba tutozo sala ba Château Rouge wana biso ne ba to sala ba Matonge wana biso ne ba to sala ba bloko wana to metozo zonga sima sans le savoir likola motema mabe likola ya haine yango zo zonga biso sima. Bino ba maman réseaux sociaux tant boyaka ko fingaka bozo boyaka boyaka sonité soit disant que boza vraiment na bana boyaka sonité ponga pelande na vandi boyako e sala nga soni na ye na onazali na ngelo ka kosala na bandi ko fingaka bota lelo ke kanga pema yango de toute façon na vie na nga pe na ebite ndenge nini ba fingaka mutu na yebi yango te oh mais non allez vous arrêter
Ciao. Suisse ne tombera jaja. Bon, jamais qu'on touche les biso moi na biso à Suisse. Après tout petit cabino. Suisse ne tombera jamais. Voilà. Bino ba maman à réseaux sociaux. Bino ba maman au nyo surtout. Sans que n'attanga ba kombo na bino. Salaire à moi ça era. Et vous fout à bino nyo. Et vous fout à bino tout. Azuka salaire ne moko ya moi. Avant d'ici yo. Yo aura combien? 1200 euros. Pian, pesio. Yo aura combien? Oh, ceux qui 800 euros à pesio. Yo aura combien? Oh, 1500 pesio. Salaire à moi, ça est. Alors, tant que vous finga na son. Et puis, Denis laisse avant ya finga era. Soit qui t'a la no tala, au super et l'on y a era pe au tché. Merci beaucoup. Suisse ne tombera jamais. Ciao.